Makambo ya pasi makambo ya mawa ekomi pasteur Marcelo Oazali inconsolable sila kubungisa mwasi na ye bandeko na pesi pasi ko ya mama na biso Blanche Tunisa yango ekomi kubaisika oyo akoyega pe crise bandeko na ngai je sais que mokili mawate bandeko na ngai pasteur azali inconsolable azali kolela mwasi oyo azaki na ye mama bana na ye elikambo ya pasi pe mo ekomelie bandeko na ngai biso atanke ba Congolais toza kotala nini ekombeli papa na biso oyo mama na biso akufi akufaki lobi na même jour oyo batini corps na Congo alobaki apike crise mais comment se fait-il mbala moko corps ekomi na Congo bandeko na ngai mabongisa minini oyo tomoni na kati awa bandeko na ngai esali pasi esali mawa lokola bana na Nzambe tozali kolela tozokabola mais pasteur biso Marcelo aza komi tourne pas Nzambe na sali nini to ebite réponse nya kozoa par rapport ya oyo mito na zanango bana batikali bandeko na ngai bana batikali pasteur aza kolela église ya compassion de la batu nyonso église corps du Christ aza kolela kobungisa ma Blanchard o azala ki pembeni ya pasteur biso j'espère bolandi Kami Makoso ivoirien oyo aza kufisa pe mwasi na ye yepe azwaki temps ya ko expliquer bato oyo ekomelaki hier ezali eloko oyo bato bakoloba mais na kati na ye azaki innocent j'espère que bato ebe balandaki Kami Makoso asali lokola moko a consoler pasteur na biso Marcelo Tutani parce que yepe alekaki nzela wana tango mwasi na akufaki mwa bana ye bato balobaki basaki bona boye nasuka pe atire kosala vie na ye normalement mais mama na biso akei na pasi na motema akei parce que maladie oyo azalaki selon ndenge toyoki pasteur atinaki ye mission akene kuna so na Turquie kuna mission kinaki soki ya kosoma biloko ya église soki kosala nini nayebi te mission akene kosala kuna yango pe kuna liwa ekuti ye selon ndenge kaka bato baza kopesa ba information epesi pasi epesi mawa Nzambe kaka ye moko consolateur ya mitema a consoler parce que papa la biso azali inconsolable ton pasteur azali abattu azala millième question pourquoi nakinaki na kobeta conseil na mbula na mwastangai to sambeli Nzambe pour na Congo pour na batu makambo efungwama pourquoi nazui lelo retombé à boye eloko nini oyo et c'est passé pourquoi nazbungisa mwasi na ngai pourquoi nazala ya milelo alobiso toye ko partager selon ndenge ezali ko meka koleka na bitando ike oyo bandeko na ngai ebele maloba ebele raisonnement ebele à penser mais juste Nzambe muto apesa ka penza bazwaka mama na biso akufaki lobi ele même lobi basali mikanda nyonso okore koma na Congo question comment muto akufi comment bazwi mikanda mbala moko nyonso salami eko exanga parce que ça ba document il fallait izala pour ba épatuer corps ya mutu mais to comprendre nyonso salami na ndenge salami mbangu mbangu pe corps ekomi na Kinshasa ba oyo bamoni tokoloba nini mama tiki biso Nzambe ye moko ayebi oyo ezali wana mais toza kolakisa bino ma vidéo oyo juste pour la et tenir bino informé na oyo et s'est passé na kati église corps du Christ parce que ceux qui mutu akufi na pays étranger bandeko na ngai baolanda ngai ezalaka ba demande ambassade ba demande tout pour espatuer corps ya mutu oyo akufi alors ya biso mama na biso esalami na lombangu même pas des jours journée ka moko wana akufi la journée moko na bati la carton la journée moko na batindi qui est déjà malgré la pays arabique mais elle prendra quand même un jour deux jours to la rande wana mais éviter par bandeko par canal ya bakoba tout mususu yango esalami ne wana est-ce que Nzambe kaka nde aibi na ba est-ce que nyonso wana mama na biso aki apema na kimia akendaki nzoto kolongono azongi na carton azongi na cercueil mukano ya Nzambe ezwa kaka lokumu alors yango wana ndeko na nga nyonso partout ozali omilengela na ta oza mokili po éviter tango nini oyo yo pe okombe na yo zala toujours attentif et zala toujours la direction de zala surtout la Nzambe
surtout dans bon Zambie. Alors les gens disaient que non, pasteur Atinaki émission, c'était émission à circuit, et ça émission, il y a aller-retour ou elle est simple. C'est un peu ça. Et Oyo Toboni, c'est par rapport, il y a un corps qui tient dans le mango nyonso. Le corps, Oyo, ils ont dit dans mango déjà. Dans mon kofi, 2 heures, 3 heures, mais quand c'est ça, mais déjà, pas bâtir la carton, puis bazongi si encore, coller zongi. Alors, sont des choses, dans la sagesse, intelligence, d'autres personnes peuvent aussi penser, et ben, mais recoller ça, moi, connaissance, peut recoller ça, moi, banalise, et au bazar pour ça, mais biso, ils allaient passer, Pemawa, qui est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, nous console, nous donne un peu la joie et la paix, nami thème na biso, pour tous aller, awa, na ba question, ebele. Alors, la question, la biso, ezanga toujours yano, la seule personne, oyo ebaka, ezali nzambe. Ndeko zo la ndako, zo biso na tendance ya mabete, mais tozali wana, na kota la, tozali toyebi, malibanda mboka, toyebi comment les choses se passent, et encore toujours poser question, c'est pas pour, koloba mabeto, non, non, on est là pas pour juger, mais juste pour témoigner et vous montrer que, comment ça se passe, ceux qui corps et koufi na pays arabique ou pays étranger, il y a des démarches au Isalamaka, mais attendez nini, au la démarche, vite fait pour obtenir qu'on encore le même jour, le même jour qu'on est au Congo, je sais pas. Mission, c'était quelle mission? Et au retour, c'était quoi? Alors, c'était juste ça, où il était copié cette information à Tongo, par rapport à l'accord, on a commis na Kinshasa. Partagez, aimez, likez, et conservez bien, vous abonnez massivement. Abonnement est gratuit aux Congolais, partout aux alliés. Vous s'abonnez. Si vous s'abonnez, vous besoin de tout partager les informations partout dans le monde entier. Que l'éternel Dieu Tout-Puissant a assisté biso na nyonso to sala. Loko mope kembo ezonga epa ya mokeli. Mobateli pe musunga biso. Abonnez-vous massivement. Et batutu l'école de Christ tout de la maman biso blanche tout dans biso. Merci. Radi TV nde makambo lobi Radi TV nde makambo 2024 biso nyonso mingi Radi TV to s'abonner chaîne na biso ya kitoko chaîne na biso ya malamu so lingo zo makambo nyonso ya RDC na Radi TV. Merci mon ami Emmanuel na Irlande chaîne ya kitoko ça biso Radi TV. Mingi to s'abonner to ça wana so makambo nyonso ya Congo. Politique, sport, théâtre, musique, mamu nyonso ya Congo. Radi TV azana pona ba Congolais tout boza partout au monde. Soko bala étranger, bala mondele, bala West Africain, bala boye, yebisa mobali na yo, yebisa mwasi na yo, atala mingi Radi TV. Aïe maman mboka na bino. Po yango nde makambo. Yango nde ba chaîne kilelo. Ba chaîne vraiment ya kilelo quoi. Tu bien de la rente na Radi TV. Tu bien de la rente. Tout la musique tu bien de la rente na Radi TV. Pour Radi TV nde makambo. Pour Radi TV yango nde eye ya sika makambo ya sika ça na Radi TV. Mani mon ami. Merci d'ailleurs. Tobi si Prince d'Angola, Balobi, vous s'abonner massivement à Radi TV, quoi. Toujours à news, et puis basango ya mboka na ndenge ya boyenge bene, ya bosolo, quoi. Donc, on a singi bino ba nyonso bolinganga, bolandanga na Radi TV. Abonnons-nous. Balboso boyoka. Abonnons-nous. C'est Radi TV, quoi. Aïe bon!